Congo ya sika balobi makambo ya sika. Bon journaliste boss Digo kauna bango Maurice Premier Mukulu journaliste boss na kati ya Congo ya sika. Na Congo ya sika na leli yango Congo ya sika. Wow. Mwah. Congo ya sika. Congo ya sika. Congo ya sika, très fort. Babi moi mobali o papa o tonton o bakombo nyoso na pesa ye ndeka na lobaka Maurice Premier Congo bakongo zango babi Congo ya sika.com Congo ya sika ya Maurice Premier kamba question na ya moyo ngana na Facebook ti depuis nazala jamais na Facebook mais na yoka ka par-ci par-là l'autre senga go demande à mieux répondre te l'autre senga go demande à mieux finir bis l'autre senga demande nazala de Facebook te mais il faut de l'on on ta senta oui momi na Facebook grave senta oui momi senta oui momi na Facebook gaga donc va trop Emmanuel Boussongo Boussepelaitro Alexis Bongongo Batunangai Alexis Ngongo Glowa business ngana oliate bopasa na swa producteur on a sa fulenga moka TKL production to solo la tête depuis jour Monzale papa le pan balobi idéologie to bossa na tele kamona moto te to tomboliga maboko sans problème so bakangyo olomen po batika ba ko la gama ok olaxiki na rien kamona moto te idéologie en moi kamona moto te na nata kaza na kati ya sepelisa batu bokota na sepelisa bobeta sasa basenzi. Bonsoir chers internautes de 3 fois W Congo Yasika. Congo Yasika, votre émission Congo Yasika, vraiment de Boyibika Congo Yasika, votre site, il y a Moutounabino, Maurice Premier, les Diego Kawe, la presse congolaise, Bissot Ozali, entreprise. On a toujours que Congo Yasika est entreprise médiatique. Quand tu as entreprise médiatique, tu as produits comme produits culturels, comédien, musique, art. Et tout ça, on a produit, par exemple, vidéo, tout est caca, production, tout ça, il y a une entreprise médiatique. Il y a un site internet, mais il y a une entreprise médiatique. Vraiment, dans cette entreprise médiatique, il y a un partenariat de Londres. De Londres, il y a une personne responsable, personne morale, il y a une entreprise, il y a une entreprise cinématographique. La cinématographique, il produit des films, il y a une production scénétique, il y a une production événementielle. C'est-à-dire qu'il y a une soirée, par exemple, une comédie, nous avons une fête, nous avons un mariage, nous avons organisé une soirée pour agrémenter. La production cinématographique, donc ça la série de films, nous avons des entreprises de Londres. Alors, Congo Yasika, comme tu sais, ils ont un partenariat dans l'entreprise de Londres. Alors, tu signes un contrat, il y a un management, donc il y a un manager officiel de Londres. Et on te dit que calendrier Nabiso, et puis tu sais comment on peut rejoindre Nabiso. Alors, un peu un mot par rapport à partenariat Nabiso. Avant, si tu as un message à dire, naba fan na yo balanda dans le monde entier, et surtout pour naba fête à Pâques, si tu as un message par rapport à ça. Ouais, merci d'abord Nayo, et puis na Congo Yasika, na idéologie aujourd'hui pour nous moni, excusez-moi pour soutenir artistes nabino, pour battre nous soucier moko, comment vous déranger bango, n'engue to ya bakoto yo, pour nous vraiment faire tout ça là bas na mambele na mboka. Tout ça là comme ça la bible na ndenga mabete po pona bango bamona kino to ça la musala o ezaki ko réveiller bango mais ndenge to yeba ko to susu musala stopper ni amu na sens on va lobela mais ezape mabete po biso tant to ça la musala tout ça le musala trop mais gagne pas za moki
falaki na baniveau ya mosala na biso tosalaki esenga mpe kino tozala bakote tozala mpe libre ndenge bandeko mosusu basalaka aza na besoin ya koya Europe aye aza na besoin ya kovanda na Afrika ye mais biso possibilité wana na mboka na biso ezalaka te mpona kolongwa Congo koya Europe eza miracle donc soki moto aye Europe donc faut mona mpena keno famille sepeli ekomi makambo ya nzambe banini donc yango wana nde ezalaki kokanga biso kosala keno soki nzambe asali grâce keno tokomi kokende koya ndenge ezobanda mikolo oyo ndenge tozosalaka wana nde ezosala biso mwa bien tozovanda mpona plaisir te tokangama kaka po toliaka basemule mais susi ezali tosala mosala kitoko ndenge bandeko bazalaka na déjà tosalelaka bango mais moi bakale eza parci par-là moi décadence ezozala moi impossibilité ezokanga moi j'ai souci na biso lokola tobotama na art na nzoto tozosala ba effort tosalela bango mosala yango bomonaki touti Congo mpona kosalela bango filme oyo bato bazosepela nango tout le temps bazotala epuis wana nana kofélicité so Nana Takaza lo ndenge na sini na yo ndenge tosini na Nana donc oni mosala na biso ndenge tokufa ekomaki mpena ya kobunga grâce ya mwana mwasi Nana Takaza na groupe mobimba esepelisa nde basali biso susu grâce wana tozonga biso nyonso bacomédien na bato tu oyo bayebi bazalaki koproduire biso toza na kati ya groupe esepelisa donc to soutenir Nana Takaza biso tu toza na nsima na bacomédien na baproducteur na batali to soutenir site esepelisa et puis to soutenir site oyo ya biso Congo ya sika nde eza na souci ya baartiste yango bapromouvoir donc trop ya kolobiza te donc nazo remercier batali partout tozoleka vraiment bazofélicité film na biso ya Sasa Basenzi ezotalama bien esalemi bien histoire eza kitoko leçon morale ezali tozoteya bandeko na biso balaka na Europe bakendaka na kini epuis basere na biso balaka na kini bacomprendre keno ata moto avandaka na Europe azaka moto normal soki osengi bolingo soki osengi oboya oboyi donc panique wana tozwaka omonaki moto akuti Europe lokola nzambe lokola akuti lola lokola angelou nde faut tolongola ngo na tete quoi donc biso tu toza tala sikongano toza na Europe mais soki mpe moto moko akuti aza na bakini wana mpe ya badanger avandi donc eloko akochanger eza te toa mpe na bagrand prêtre ya musique na bakini wana mpe soko avandi omona kino donc aleki mpe moto mosu alaka bakoto donc trois koloko eza te yango na ndenge nayebisa bandeko to baotala Sasa Basenzi bapesa biso chance batala esepelisa moi trop bavi na bango nde kosalaka no tozwa so marché ya kosala filme mosusu mpona nazoprépare déjà filme mosusu tozolia te tozolia te ntango osala voyage na très bientôt na kisasa lisusu nzambe asunga tosalema alors de Londres vraiment bato nyonso bazotuna yo Facebook na yo et pourtant que yo ozalaka na Facebook te alors comment expliquer ça donc wana nina profiter nasolola na mama na biso mama Ana Kibamba mama aboteli biso banoela bagrâce na Dorcas bana oyo na donc baza na idéologie ya mikili na kati ya baoslo kuna donc mama Ana Kibamba grâce ya yo na management oyo ya yo tokosala sikoyo Facebook officiel fopena tokozwa basérie nyonso makambo tu makambo na biso tu pla partout nazolekaleka to banokotisa yango na kati makambo tu donc badémarche tout pla partout tozotia lokolo omona penaki noso mama Chantal Akoutirere aza na besoin ayeba basekret na biso akoti kuna Odi Shakalambe aza na besoin adécouvrir biso akoti kuna Falila japonaise aza na besoin sala activité moko boleka bengaka tosalaka bombana mbala moko aleki kuna tonégocier omo colonel bona bondenga azolinga soutenir biso na mère na so belle de belle mbala moko akoti tokoti kaka kuna donc makambo vene kozala posé tokozala na besoin mpena mosala ezali ya kokuba biro ezali ya kovanda ndenge tomonaka bandeko na biso mosusu wana torespectaka bango biso mpe toza na besoin mwa minimum wana ya mwa respect po toza bandeko na bino kaka na kikongolais te mais na nyonso tozwa biso mpena lokola bato na bino ya famille okona jamais na ndemi te bokolinga ndeko na bino ya famille ata aza moyibi ata aza bandi soki oyoki bazobete libanda okoya quand même okabola ta ata kokabola ya okabola ta de Londres vraiment oza grand artiste. Tu es le seul artiste oyo ozwi grâce wana kosillonner Europe oyo ozotambola chaque week-end oza vraiment occupé. Comment tu sens ça? Vraiment donc
nazo sentir yango normal mpona nga po epesamela mpe motutu te mais tokolobaka kaka no nzambe soki esi afungoli nyonso ezalaka pana oyo eza impossible na miso ya bato mpa nzambe eza possible biso tozomona yango grave mpona na culture na biso ezalaka facile te mais bato mosusu neti oyo babotama bato baza na bafacilité bafere wana mpona ye akoya na ye na ntongo na ambassade alobi na nga besoin ngo déplacer bapesi visa ka le même jour mais le Congo na biso ezalaka mpo bapesa yo visa basi ezala koto lelo bakoma kosenga caution faut pesa kobana na 10 000 euros 5 000 euros 15 000 20 000 otiki kuna bayebi kino soko kimi bango barécupérer ozomona bacondition donc on a profité na yebisa sere na biso Zozo Victor de Bundes moninga ya sere na biso Julie na kati ya Autriche mère na biso Julie na kati ya Autriche yo mtoza na société ya tina ba Autriche to ya kosala mouvement biso toza tango bosolola na bana mai tout toza prêt à boya ou biso tozotambola na baninga mosusu partout au moni bon remarquez que partout de l'homme dans se produire nazawana réseau ça que naza manager à de Londres l'artiste tant mazo comme emmener il faut vraiment l'encadrer à l'entourer alors l'artiste a une vision à comprendre à solliciter à Maurice Premier et nous allons bien tout travailler ensemble tout signer contrat et retravailler ensemble il y a un autre travail pour le moment pour nous rejoindre à niveau à Congo tout j'ai un bureau à Mounene avenue Chopo numéro 52 na Super Lemba pour moi on a vraiment bureau et vandi tout est bureau na niveau européen ce qui na avenue Chopo numéro 52 na Super Lemba boromona bureau oyo de Londres ça na mona équipe na mobimba oyo Congo Sika ezo sala et puis de profiter pour saluer Maman Godelive moi si atal moi si sage ya Oslo na kati na Norvège Maman Godé musala kitoko et vraiment tozo lo baki bino bata Japon bo bengai de Londres dans un hôtel à Lali Mimita Maman Mimita vraiment c'est mes qui belle sœur Bambo de Londres vraiment la compresseur na senga beskizi na Maman Mimita po ere abenga kiyo tukuta ki soirée kokota ya ki ona ya obuka na pas ba tumsu bazoka na ndinga mabeo alinga oboyi wala sala bo fier oni non vraiment ba mille excuses et puis na profiter na saluer Etienne Mundele Léon Mundele fumu à Japon fumu à Former fumu à Japon fumu à Yoji Léon Mundele fumu à Japon fumu à Former fumu à Yoji donc à la minute ceux qui nous ambassade ba grâce na to kozala ba koto na pona kosala masolo ya Tokyo o masolo ya sika o ebandi photo beta mo pe pour vraiment le okufa te faut vivre bande l'or à la compresseur Ozoya dans un mois au Rutanaye depuis Japon il va me contacter moi na Facebook de Londres plus artiste et comédien et ça très professionnel pour bon Bima ba Facebook nous pour mon de Londres ils allaient fake d'autres bien en ils a faux alors véritable Facebook ils ont bima bon mon ndenge rozala donc ba tout mieux surtout ba ami na de Londres na Facebook boy ba ke bozo travailler na ba o ba ça ba faux kala mingi te tozo ko localiser bango parce que déjà tout à niveau professionnel il faut de Londres on ta senta oui momi na Facebook grave senta oui momi senta oui momi na Facebook gaga donc ba trop bana Japon mobimba na ndenga mabete on ba réputation na biso mo ezo beba na ba blog ndemo mutu moko boye asolola na mutu moko na kombo na yo akado chacha o litoi ezo bima keno de Londres mobulu aza seriété aza boye donc c'est la biso mo ba réputation vraiment to kanga bango to boye to zana biso batu mais tout ça là effort na musala biso tout ça là tout ça là na moi droiture tout tenga mate to tambola na ngele mais baba tuana ndenge bazoya kosolola ezosala bina kitoko te vraiment ndenge Maurice Premier autour bakala minute bozomona Facebook officiel ya Sida Bilele José de Londres contact nous contact programme aux gens a besoin de José de Londres so on est clair na Facebook on lokola comment ya ba fo ebele ba numéro vous allez béni direct numéro de téléphone de Zala ba massa tout bazana ngola massa na pepe amoureuse toujours solola te pour na bungisa ba coordonnées petite sœur propre Sandrine la Coréenne donc oui nous avons la famille Lembo donc Sandrine Lembo la Coréenne petit nana Gisèle Bongi Fatou Koyama Mireille
Miraye Sazana Moulana, Gabriel. Donc, bino tout vous avez côté na batombo tout vous en Moula, tous en a bino de cœur malgré tous oyo kakion. Moi baisse zali, moi ni neza tous en a bino et le montant vous a catholique. Donc tant baisse ça, tous a peine à soutenir. Grand prêtre Didi Kinouani ou na banda depuis 1920 na King Kester, depuis 1920 na Titi le vol en fumant pour tout, aïb ça na ba valeur, tout yibita la petit frère à Jésus. Donc groupe de Kine Mobimba, Mamadou Aricho Pirivier. Moi à Bibi Chamala, Mamadou Aricho à Bibi Chamala. Tous en avaient l'ongo, ils bika amené on va nous soutenir malgré moi va contacter Bunga. Tous les joueurs à Cabo Score, bino tous sans tout éviter que tant pour elle mususu. Mususu a voulu qu'à moi jar, va jouer tout, va massa tout ya maître Turbo. Bino tout vous avez donc Raoul Itono, va y singo comme Mikolo na Paris. Venons trop de l'homme yo za mona sanduku oza mutabatu to awa na minute to za na kati na colonne to za na bundes partout baso solliciter au début de soirée na minute na mboka ya fena nga gabeto ko di moto vraiment fena nga gabeto ko di bali ya Janine Tokodi to za pena na entourage na encadrement ya colonel Bonabo do yebena na beta le sac comme colonel Bonabo. Vraiment, colonel Bonabo, tout ça c'est des belles. Mote pas ya Gladys. Tout beau ça na la associé na José Bafor, mais tout bien là José Bafor. José Bafor makers. Makers. Donc José Billy les plus grands quoi faire na écho de colonne. Écho de colonne vraiment. Kitoko trop, je ne peux pas oublier de quitter ici la Bundes. Tous en a Gladys, tous en a la princesse, tous en a de Bundes, la reine de Bundes. Nani Baboté, Nani Susu Baboté, Baboté Mabonde Lime, Dalima Baboté, tous en a Germaine Badibanga, mère double Mondele, dans la bataille quoi. Vraiment maman Nelly grâce na kata Suisse de Londres dans la bambote na yo. On a bien m'appeler à chaque la maman na elle. Vraiment. Donc le bilan net sur la wana pena donc masolo Charlie Malula maman na elle. Kitoko kana bango yimta encadra yimta bomba ba faire wana Suisse aibi Suisse na bande bandilité. Kitoko makasi. Tuzana ba général Lulendo na kata ba Suisse tuzana. Kitoko makasi. Boss Adamo ya ma Christine na ba Suisse. Kitoko ko boss na te massa na Tony Kisema. Vraiment. Kata ba mboka wana Suisse. Ne soit na kata ba play. Tous les bas play, tuzana bino longo. Vraiment, équipe Mobimba, il y a Congo, il y a Sikanakin, Bambote Nabino, équipe vraiment entreprise associée de Londres, vraiment, des Panama, Bakalouchi, Bambote, tout. Il y a Pichu de Panama, Pichu de Panama, Petit Nanga Dicap, DiCaprio, DiCaprio, donc il y a un Congolais, au Bazan Europe, mais tu as appelé ça le mois trop. Soutien Nanga Botona déjà à côté, c'est moi les autres d'Amami. Donc, au besoin de que nous ayons soutien dans la Réunion qui nous représentent, vous avez petit DiCaprio pour. Mais tu as orphelin des pères et des mères, mais soutien la famille na yemo bimba, na moi un peu oyo, bien routine de la baie. Moi ndambo na bozoaka. Et ça na baie moi bien DiCaprio. Azam mutu oyo tant que toujours né yazala qui pembe yo là ba féliciter partout au temps branding on récupérer petit DiCaprio il fallait qu'il récupérer petit on a la délaissé ba petit musu ba yebi bulote ba yaki na mbri ba nya ba sanit ka ba coincer petit ba tili pe moi ba soni pour ba to ba yoga ali to imoko ba yoka ki vite fait ba isola ki petit mais nenga zala biso do reconnaissant petit wana za poli na on a mona te mkola zolo ba na ya répondre. Donc, peut-être que nous avons tout été. Vraiment, félicitations pour Nango. Vraiment, il y a Oslo, Blaise Aling qui a fait droit de la Norvège. Ah, Blaise Aling. La mignonne. Il y a évité Blaise Aling, Magambouz a aussi la motika. Vraiment. A aussi ça, Mozart quoi. Blaise Aling. Kebi Bambote Nayo, Papi Kanda. La famille Kandakanda Mobimana, Bambote. Président Papa Tito Bambote. Papa Tito, et puis Serre, Nabiso Moazala qui on a à bois noir, taille, lancé mon Gina Bambote. Donc, ma Gina, donc, Aza étudiante. Et si c'était Stockholm, équipe Mombasa, Ngouli, la grande dame. David.
David Mukano, Bambote, ça perd surtout il y a Bamboka Soye, Bambote. Bilamba place baza ngana muntu na bino. Bana na venanga général des fois place za ko azaka na makenya na tinde la mabilamba. OK. Désormais pour nous contacter artiste Nabino, vous landez na Facebook et je suis son manager Bobenga, vous avez un contact direct et puis sans plus tarder vraiment. Bandego nyoso baza na Chine. Bandego tout na Chine contact izo banda. Masolo mo kwezana nzela fallait to banda mamaka mususu na ndi esprit ya bien yo ba masa tu ba na Chine tous les bato ba na Chine joli mayala aroya kala mingi te to solola so simbi to koya sur place donc Maclodine Kinwa Christian Kinwa vena ngai Vincent Kinwa Sylvain Kinwa ba chaque tous ensemble au petit na bino tous les bato bandundu tous les ba Congo tous les ba Swahili tous les ba Ngala tous les ba Luba biso toza ya batutu kitoko za ba comédien ya batutu ya Congo Emmanuel Bosongo Bambote na yo Yakuza Gabi Kilima les grands Katangé lui Moulasi Mathilde lui Moulasi Kala Maman Henriette héritier Ngongo Alexis Ngongo Jean-Jacques vraiment binos ba famille congolaise ya mère comme ça Bambote na bino et ba famille nos congolaise na kati ya mboka ya Norvège na Scandinavie Bambote na bino wana va to comme na suka Emmanuel Bosongo vous s'appelez trop Alexis Bongongo batu ngai Alexis Ngongo Lowa business ngana olia te basa na sua producteur on a safula nga moka TKL production to solo la tête depuis jour Monzale papa Lopambo ba bitaka ndenge zo betamela to bitaka na ndenge zo betamela ngana za artiste ya batu tuna kotaka ka bato ba pesa habisuti na ndenge ska tous to représenter ga viva là to go sana te mera so Florence Batu tous ensemble mère na biso ya Prince no bana Paris bana London na makoma kuna te place masa na ngai Sami Cointro azalaka pa place masa na biga selemba zo chama ile to kende donc to zala vena ngako dia nzungu vena nganga dia ngadios maître pa imangwa undengi wana edi Melfi d'Afrique papa ya José de Londres Igor 2 minutes Janify, Sami Mokili, tous les masters, Metapinga, Sonia, Maxi Bondoe, Fatou Miracle, Irène Kidia, Succès Kassongo, Bino tout, Papa Edi Kilombo, diable n'a pas faire, Mamelo mère, la biso idéologie, Papa Edi Kilombo, mon thème malamu za na mona jamais na Papa il dit l'homme fait na biso vena ngamo dogo chafra ko fere carrera Dishakalambi ya Gifukiadi tous ensemble Dishakalambi ya Gifukiadi tous les massa ya Indusa tous les comédiens tous ensemble on a bossa ni biga caméra soko comité olebo kuna paya fioti ngoma ya madongoma tous ensemble donc na éviter ko na ndinga idéologie kaka mwindi zobetanga na miso Congo ya sika balobi makambo ya sika bon journaliste boss Digo kauna bango Maurice Premier Mukulu journaliste boss na kati ya Congo ya sika merci na bino na soutien boningi bo Charles José de Londres Silia Bilela Kendele Bosso balobi idéologie to bossa na tele kamona moto te to tomboliga maboko sans problème so bakangyo olome po batika ba ko la gama ok o laxiki na rien kamona moto te idéologie en moi kamona moto te na nata kaza na kati ya sepelisa batu bokota na sepelisa bo beta sasa basenzi tozwa 1 milliard de vie pour tozoliate ekota donc kala mingi te tsunzamba lingi tura mboka susu ezali na kata bakini tosala ba plan ya sika po biso Indusa il faut moi trop keen tosali boulot sepelisi mukili ndezo panzaje ko bombana na gana kiboba bato bazobunga yo moi givini ba pesa moi mpe moi libérer Mandela na prison ezate liberté provisoire à Bemba moi bima ezati donc on a besoin de liberté provisoire à Bemba libérez-moi un peu sali-moi vrai pour tilelo nga banongo ba libéra pour ba yemnengi to kocha
Donc trop de caméras ba kombo ezoyokana bosa damo ya ma Christine mona moi blouson. Ça la moi bien donc tous ensemble tous peut ça pour la blouson de petit nanga Daniela na kata bord petite sœur propre Daniela ezokende moi bien quoi donc tous les fiti ici to timbela bango to kanga boy makele le PC vide tous les fiti to comprena bango boza ya na marque ya kofula po bobo marché to comprena bino ya ngono zomona ga to tomboli mabole kama na moto te Astrid Mulenda tous en avant ensemble quoi donc trois organisateur pour monika tous en a soba tous en a kata bundes Tokolobanini, mama mabonde lia za wapi? Oya za kana famille la japonaise. Donc toujours to lifufuna semu na ngombe. Et tu vends de moi kaitan, to melima yi, to meliji. Tokolobayate chao ngana tigi binoti. Ngana tigi binoti. Na kesi tunage dami semu ba la Japan. Pour na defagi papa. À suivre.